Oui, bango tu bati la ville moko. Yolo, sali yolo. Bango to na batu ya nini? Oh, babe ngani? Va. Ya Australie. Va na bien. Pour moi que maman zam la ye. O ya beti sipe mige nyima kuna likamka ya mwasi. O ya tingi mwana mwasi ka. Ah, sali yolo, yaba concept. Va, wa bengani rama mwana mwasi. Va. Ouais. Tala ba comme des biso nene États-Unis ba mibali. Batomboki osala tena bate. Bande ko pesa bango kisi bakimi bakisi o ndenge nini. Pardon, to baye bango. Bon mambu va wana lo ba dégâts c'est pardon. Ah ba to ba mo bébé. Bon mon aloga ba jia, mais to ba mamba solo. Bana basi misato ba sali skanda na 3 jours ezaka ba uti Australie. On va bien à Angleterre de. On a qui Angleterre même indeko le pays. Angleterre. Dans Angleterre. Na mi cho za mto Australie. Na bien la troisième femme ya maman ya président babi Angleterre. Na bien. Ba ki ba de ko be ba ya pa otaka. Na bien Angleterre na Australie ba le bara anglais. Azam d'Australie. C'est la biso bango nyoso benden. Peut-être pas ne muta Angleterre ba ko ba maka Australie ka. Na bien azam bo ba anglais. Azam muta Australie. Pardon. Bonjour bandeko boni. Bien ndeko boni. Calme bon ngana yeka pona zwa moi quelques infos sikoyo. Na ebite makamanga za lokuta ou bien ndeni. Est-ce que ma preuve est allée? Non, c'est à l'hôpital. Mais détails Australie, Angleterre, Mozambique, tout ça. Toujours le bandé par rapport, il y a ma place en haut, batongo, bazo outela. Au moins, il y a Ouais. Yoka te, papa, yoka neonanga, yoka. Toujours par rapport, il y a ma pays, plus bazo outela, ndenga na lobu que, fille oyo, azamuto Australie, pas Australie, babi a solas en Australie. Oh, a outi koko, c'est la lobby qui a eu troisième femme, il y a présidente. Il paraîtrait à en Australie ou bien Angleterre, net aux lobela. Oh, sous-soana ya mai ki kalambai, oh, zemi, basa la teste, zawadi, yepe, muta Australie. Yango tozo lobela na sens a bongo. Bon, siko, yo confirmation ni yo zana unke zalokuta. Neti toke na makamba président. Fi wana mama président ko kotsa ngana te ponga na mamba kuna lobela ngote mama kuna etali. Papa toujours pesa ba exemplaire, papa. Ah OK. Toujours pesa ba exemplaire. Te pone ngobi ka koseli président, ça on peut pas savoir. Ndeko nanga kokotsa nga kuna te yoza muta politique ngaza muta politique te ici. Va pardon. C'est quoi arbitre na mama président yoza l'information vraie. C'est solo. Non, information te na zo kananga. Parce que ndeni yozo te mais après va point faire papa yo comprendre te na lobi na var ke a confirmé a affirmé logo na confirmé place ni a confirmé ni boya te var a lobby à cause muso à cause le président yango to lobby ki fala bakaka muso lobby ka ça moi ça exemple na début yoka si c'est bon on comprendre de là va pardon à cause le président parce que depuis président bana au deuxième mandat président depuis président na pouvoir pour depuis kala yati so beti so la famille bon yango ekipa akoya tout moment one is argument zela pardon s'il vous plaît so ki olobin de ko bourron pe la so bebe no président abotana nande ko bourron pe la wana mutu nyo so yebi parce que oh biso to lai to la muki to munya bimika o aza bima tout moment ko bongo ko dénoncer mobile ekipa ratan bima na faire mandat habite au Muluba. Ça n'a rien à voir. C'est quoi le rapport? Rapport, moi, ça, on a. Yo, toi, on a discussion, après tout, on a un rapport, ni ça.
Il n'y a aucun rapport. Papa. Bon, on a une démission de un rapport en école. Ça n'a rien à voir. Samedi, mère, Bon, samedi. X. Tous on a musique. Il y a voir au na zo film pour ma politique. Nabia nani ndonga. Oza film bouté. Je n'ai rien à foutre na bino ya politique na bino. Donc yoka tena bisa je n'ai rien à foutre. Film wana babeta ba bino batu na bino nde bakina babeta ba. Pourquoi la tanga étiquette politique en fait? Ndeko nanga yango na film wana babeta batu na bino batu baliaka ba mongo. Mais oui, baliaka ba mongo na bino. Bino baliaka ba mongo na gouvernement ba fait arbitre. Politique ya biso anti politique. Azomona nga pe bien nazane fiji na la mazola tanga. Est-ce que moi aliaka mbonga ya ba politicien yo linga na kota wana te n'importe quoi wana ndo lobi n'importe quoi lobi nga babeta na film ndo nga na lobi n'importe quoi te omonde salaka pasi nazane fiji ya mutamba omonde sali yo pasi aliaka mbongo nga muna lobi omonde sali yo pasi aliaka mbongo aliaka. Mais va, yo omoni mutakoti na panel. Aliaka papa, photo à JB. Mozo tia étiquette à politique. Est-ce que c'est sérieux? Yo ticket au tchenga aéromati. Est-ce que vous avez place na déclaré? Non. T'es pour yo lobi ba conseiller président. Yango na psa ki ozala président. Et ça lui passe na ni tchenga lobi ba conseiller président. Yo ko ba ki été ba conseiller. Et koki ko zala vrai tout comme ko za pe faux. Yango na lobi ozala président. Ko loba na conditionnel. Papa ngana lobi nga olingo kota na idée va oswana aloba oyo lili ponani X chevalier yo kuto mutamu comprendre na comprendre que déjà dès le début oyebi ba benga ka conditionnel oza posa ke fara aloba ke yo zo forcer mutanti manaka ya azoboyani oyebi kala X chevalier oyebi ba benga ka conditionnel va utiliser qui conditionnel T yango moni na to ba conseiller président nga ba conseiller président c'est bon revenons à nos moutons et le waba français bon sikoyo arbitre s'il vous plaît arbitre tozoka blanga no émission te arbitre s'il vous plaît tozoka blanga no émission te tozoka blanga no émission te sikoyo na droit lo ba est-ce que toujours ka l'émission yo mataki maloba ezalaki pas est-ce que depuis ka bakabula panel na lobi boye toujours ka bulanga no maloba te papa maloba ezalaki pas mutu moko maloba ezalaki pas mais on peut ça nga maloba siko botolinga so botolingo lobi on peut ça mutu mususu mona nanga bata jibi ba compréhension mais yo za na compréhension moko OK c'est bon va na kanyi micro kas na kanyi bata jibi ba na compréhension yo zo la tchana kaka ikomi politique PCBG compréhension va pardon nade arbitre oui makambo bo sala na yebisa JB makambo na ni na ko arena zala te mutaya ba memo na sapata lokoti asa na na ko arena makambo zo sa na poto ko makambo na concert nécessaire wana za makambo sasa c'est bon il fallait que tu répondre na litamba podium tozonga kuna mode tozoga oyo mtu aina parole mtu aina maloba tozoga yo na bi fi aza mutu mako apesa attention te like boba kise azo mbuyeka abiso makamna sona oloba nyose za lokuta aza fake na eloko nyose elongi ndeza na yazaka boete donc wakamna donc nyose za ngo fake na ba place musa azo poster ke na poster ma so ke na Instagram ne ba place musa azo poster ana akoma ne ko ba place ngote also penezo beta penezo azo fabriquer bloc belé nga moni ba message ne mususu ana check ya posa kiana omona mutalobi na loba na abaki na lingala na anglais mais so tanyango news fa yo tanga ka anglais o ba penate open ya nga anglais innocent papa so na Congo anglais anglais innocent ya tiro dara telo mama loba nga message yango na tanga lanso na lingala attack nga anglais innocent nga anglais innocent sana mnene mona na tanga mnene pa nga anglais zaka maglo pende ya lubaka anglais nde nga pena lubaka anglais maglo lubaka
Wana siko fallait mutawachi des messages, hein. Are you drunk every day? Kimongo. Donc, anga like ça que non. Tu fallait tenir un message à Liboso. Donc, yo me la chaque jour. Après, fallait tenir les sous, mais ya répondre, fallait tenir les sous message. Because you ask me, parce que tu n'as pas question à air news. Bah, you tu n'as isus. Wana fallait mutawachi. Après, fallait bi à 7 angola pas beaucoup, mais bien. À 3 days maximum. Abina ibsa ko me la ta o me la masangata 3 fois par semaine, mais yo me la kaba 13 à 14 à 15 par semaine. Ale mutakuiti susu. Après nani a fala ti fali yazo répondre que fali amta azo tout est ba message. Tema makila ba rwandaise. Après fala ti ni apa komi février, après fala bise na février oyo eza bananga suka na biso makama masango da biso makambo ata emoka te fala ko koma mutu makambo yango fi anga aza nani yango queen la reina oni pia kane ya pasa pena mbongo ta sala kati Ane mutakuiti ba bayo ezalaka ba boka wana ndaka ba Victoria. So moni pena personnel longeza kwa le keko bolo ke bukana mikwa fala la na mutabonga tayo. Longueur déterminée preuve. Pas faux à la prudent, faux à la prudent. Sisa poto ka maloba. Tala sio block akomi. Apis na nini kuna otia. So moni mingi zaka fali na mtawalo bana yazo boya kana. Yazo boya nyoso donc so apis da telo so mususu. Omo na makamba oko. Donc son team mutasa ni malade. Baba se na biso tiko sa makamba osa. Mutasa malade biso bengisa kana ba TikTok bozo matisa ka kuna. Bozo péter les so encore tala oui, azam PTSD, azam malade. Azam biente. A bozo matisa na panel wana na mo ya nezo bete lisusu. Donc ils ont commissaire lisusu donc somme. Donc commissaire sous ma bema c'est fatal. Tala ase fala ko me muta tala wana tindi wana ya bike no atinde fali mutakala après fala répondre angla pas comme bien te I gonna come I love you but like on a lingi to makasi for pa bi fali ko bi yo ba na beta for say P1 papa yo kata love na betcha atayemo donc son ti muta yemo kazo kuma makambu na ye Wana oyo wacho kwa fala lobibo eza même pas 1 minute. Wana basala wana mutu pazalaka mutu anga vandaka avana na Sydney. Kone sope France sope nini wana ye pene ko toko akupo Montlobo. Nga charge mo na miniature bo ye mutasela nga logo. Ta ndona pardon. Ndona pardon. Maglo. Yaya. Mambo za buzoba. Yaya. Oui. Buzoba. So ta. Na comprendre on pena ta. Ndé pena na lobika abolelo na lobela on soute buzoba. So ta bien buzoba. So kena ni Instagram les a bloqué. So kena nani na yo kena Snapchat na a publié ba blog na Snapchat na au moins ba blog otia kuna o ba yete mambo za buzoba. To bannir ango, to bloquer ango de to bannir Instagram na. Na bi Snapchat na eza ouvert, ya azotsa ba blog tout na mikolo na Snapchat na. Donc moi je pense que mambo yo na ba blog na mona. Mambo ya buzoba. Buzoba pa. Bazande ba comment to linganité. Muninga za malade pour aider la fille azali malade. Mais bazo pétisser sur mutu. Eza cool. Mambo za buzoba. Okata bilamba bazongisa ngana ndoto arbitre ya match tozoka. Oui, bon, après moi je comprends que tu vas défendre l'artiste là bon. Au moins ça va que bon molé. Pourquoi on a côté tout le molé. Tant que kwele la baninga tumsuba bazara solidarité. Ngala lo bango. Connexion papa, connexion bien oyo kaze. Arbitre matali kwa nzete. Matali kwa nzete pardon. Bojinga.
Est-ce que tu non, Nazana, tenana moi coin mon reculé na otika mwana te yo mutolobe azaki yo mutoye ba pesa alkaki ya bino aloba yo lobi onzo confirmer na mine pesa aja mwana omoni ko zolo ba n'importe quoi na confirmer pas aloba ki be miswez te pesa aja mwana yo mutozo ba n'importe quoi pesa aja mwana pesa aja mwana abota mine ya fali zate ya fali bokosi ya bino mine bino ko ba pédiatre bino ko ba pédiatre bino ko ba ozolo ba n'importe quoi ozolo ba n'importe quoi et l'autre loba tant que touché artiste na yote tant que touché artiste na yote okokoka komona vérité yo zana ba nazala ba solo kani micro na yo soto kani micro na yo lelo touché artiste na bino ozoluka solidarité okozwa solidarité yango okozwa solidarité yango boye omonaki bawario bayaki bozana concert papa oteka babillet yo ndo ozorepresente bawario na wapi bayaki mpo baloba nini yo representaka bawario soki esika na wario azelakisike yo oza wana boteka babillet papa boteka babillet wana moko te eza na boye wana toza na scandale ya falia boteka babillet boteka babillet bokende oteka babillet na bino ezotula kuna bosampiaka oyo ya bato mosusu ezalaka ya solo oyo ya bino nde lokuta foko otika kende oteka babillet kende oteka babillet Maglo pardon Maglo tika arbitre loba arbitre bi azana ba preuve var cha arbitre munene avec ça ba preuve ya moi oyo oyo ya falia bi azana ngo pardon bo cha na munene avec ça ba preuve nalobi nini oyo za ba preuve ba cha ona var oyo exception ba preuve ya nini preuve nini na preuve ya fi oyo mambo fali oza ba preuve nyonso non oyo kinga bien te oyo kinga bien te oyo kinga bien te na nga nalobi boy nga nalobi te na na koti na ozaki awo aukem nga kutu na otuna var makambo eza ndeni mpo nazana ni tena ni abutisa ya makambo oyo ozomona nga nalobi simplement ke ntango scandale ya jibe eklataki bawarrior ekoma soko lobi warrior mutu nyonso aza kose sentir on dirait concerné or eza na événement moko songolo eza na panel songolo bato mo bazalaki wana balobi mais balobi teke eza warrior nyonso po nazoyoka warrior nini alobaki mais esika nyonso ba warrior baza yozalaka tozoyoka te nga mutu na lobi yaya ngam na lobi na bi bango to nga mutu ozoyoka nga mutu na lobi nga mutu na lobi bawario mais siko makambo zoloba eza pesa biso babref makambo ajibe ntango yaki bawao bayaki koseka olangi pardon Maglo zela na bien va nani arbitre loba makambo sujet toza na moi pardon cha ordre roi mukolo ke makambo ba warrior te loba sujet o isa awa oui mais nga na bandaki koloba makambo tranquille loba makambo mbala moko gloria nga banda ko embrouiller ngai c'est dommage, c'est regrettable. Nga na loba bo. Papa na mbriote na mutalibo mate yo muto banzo lobi soki makambo ezwi artiste na te papa na nga monde na bongo tabandi bongo te. Alobi bongo te papa monde. Kasi on tika nga skona continue. Soki ezwi artiste na bino te. C'est comme si ozolinga oloba likambu ya mwana ntsuka bakosela jibe. Oui, c'est comme ça bakosela la jibe ke abota na mwana ntsuka bambela embongo. Kasi fala kangisa mwana ntsuka. Pardon artiste munene. Fala kendo funda bakangisa so bakosela fa funda mwana ntsuka. Tant que Mutaleki ozwanga binaire. Tant que Mutalobi nous va pardon, likambo eleka bote po tongo misalo so ba lobi kanga micro na kanga micro te na loba papa kanga micro te na kanga micro te na sala moi point yo ka ouvert na sala moi point na kanga micro te na kanga minote na kanga micro te na loba oloba buzoba na kanga micro te ozoloba buzoba de toute façon ni ouvert zwa kasi poza mutabuzoba biso to batabuzoba
Vioza la panel a bien. Biso soba tabuzoba, nga mutabuzoba, ko mutabuzoba mondi koloro pi mondi mutabuzoba nous tous soba tabuzoba. Toba luka buzoba biso nyonso. Yo pozoba ka n'importe quoi, mutaba likamba sérieux awa zate. Biso toba kama babuzoba, nga toba tabuzoba batabaka zamba. Oko speaker nga yo nani, yo mama Jibe. Yo ko speaker nga yo papa Jibe. Yo papa Jibe. Moi je pense que tout ce qui a mélangé babiloko nani arbitre awa tozobeta biso makamba JBT tozopesa pe be exemple ba bato JBT totika kokotisa JB na makambo moko bekuta taliete bato JB bo se concentrer na concert na kosomba ba billet totika opesa be exemple moi soki ozopesa be exemple zokota mamba JB na kati ya mamboyo ekobi même pe genre parce que mutu na mutu aza na façon ya ko comprendre na ndenge na ye soki ozokota mamba JB na makambo oyo ndeko nanga nga na oyebi biso conséquence to bakelele koya faut yo moko assumer to bo assumer bato JB po bolobi concert na bino boza posa problème te polémique te artiste na bino moko alobi tout droit alors soki pe boza okota ba peut-être actualité to lo mo bimi pona bato moko boy boza okota ba exemple mama ba JB ba nini eko soit eko bima kitoko te et bima comme bon. Si aujourd'hui parti c'est s'il vous plaît bima ozo encourager côté na bino ozo condamné côté ya Fali bato pe ya Fali bakotika bongo te yo condamné côté na bango pe bakoka ko défendre kaka côté na bango et yango ne ko pelisa moto donc totika la vraiment la sujet na mamoto zo lobela poto tambola bien soki soto comment ke na ndengo ke na liboso na début ndeko na place wana s'il vous plaît place wana sko e robota ba makelele et bota ba kelele to pelisa moto te place moto ezate to éviter ko pelisa moto place moto ezate s'il vous plaît oui omoni moda OK moda lo boy moda lo ki moté ça sol connexion na lo baboy comprenez ngani ma ezongi siko ça va ouais siko c'est bon cash flow to lo ba to banga cash flow ndako na na polémique te ngalo baki kaka nga lobaki kaka omoni ezana o babengaka présomption ya innocence ozomona même entre artistes ezala quand na yo quand devers ces problèmes il faut toujours qu'on préserver innocence ozomona faut toujours qu'on préserver so il kambe kweli artiste mo c'est pas la peine ya romemango likolo yango na pesa ki exemple ya tant likambe kwela kabiso mbala moko ba attaquer nga ote kunezala ki vrai kunezala ki boye elo na ngana lobaka yango wana tant que likambe kwei il faut qu'on reste prudent au tikali au soutenir artiste na yo tranquillement ngana roya suna ba polémique wana te awa oboyebo c'était juste que net likambo ekweli fali il faut tous à la prudent luko les artistes munene faut qu'on la solidaire ya on appelle ça qui exemple wana na lobaki ki tango ekwele la ka JB par exemple ba warrior ba yelaka na ba attaque alors tongana lobby bongo et en plus c'est arabe na TikTok c'est arabe na Twitter ça veut dire que yo po na attaque non justement ce n'est pas ça mais nous va ngana koti na nina yo est-ce que yo kanga sika na condamner Fali non na yaki tranquille pour na yebi que na condamner jamais Fali na preuve te na ne lo moroté na condamner jamais vous mona au contraire na ozala kutu solidaire na artiste probablement ezaka na communauté na bisoté Patrick Bruel là en France n'importe so bozolanda so boyebi Patrick Bruel basi bele ba autofunda ba concerne komiku annulé o tefa beta o boyena boy ba journaliste bele carrière ici là likolo ka fi moka lobi asemba nga na mopende journaliste carrière ici alors que preuve ezako tutu remona ba kawo ezokwela ka ba congolais eza monde entier batebele il suffit ka fi moka lobake asala nga boye avant même coûter les canaux tribunal ba réseaux sociaux c'est condamné yangwana nga na yena lobike il faut pas que to ke na ba makambo likolo so ko iboy to vanda soit to la réponse artiste soit soka kolobate soit les kambe ke na tribunal ou bien so ke na pe tribunal te et kufi na onka ndengwana histoire esili nango mais na ba makamba ba musique ba concert to retena mtso ba polémique mais les kamba bo tango ekoi parce que les kamba bo eko briser toute une famille eko briser toute une carrière donc il faut osala prudent osomona c'était juste ça izana ngote ke otomanda ko benda na benda voilà la koloba merci oui si ça to ouais to après to kata ouais New VAR
Nyuva fali ana tribunal okende te po amona mutu te bagenda tribunal se bokutana na mutu mona leta po muta me mona tribunal c'est que bosala ve bon bima ensemble audio à la fille e bimi pa era oloba bien fala ki pete ba mona na te ba solo na téléphone solo la fille ba mona na te c'est différent avec les kambuya jibe mpena avec moi na ntuka moi en tout cas bima na TV prévane ba tika 100 000 kuna so jibe il était pour rien ngatika 100 000 te il fallait que porter moi en tout cas plainte tant que mutaolo bana âge à 11 ans a tienga misapi boy asalinga so yaki lokuta ngene na ebeli jiba la lolendo muluba nga que porter plainte sur quoi sur personnalité tant à salon te c'est qu'elle est conscient pour ba que no suka pa maman mascotte kuna so colonel Mimi kuna ba pesa ba 100 000 kuna pour asomba lopango moi nazana mokiba mona na ba vivre ya fali ba mona na te ane lo connuire fali te ane si ko funde la fali te ane lo ko la fali te niki kutu mama bana yakana makele le moto peli ba ne bazwa di kona ngodi kona fala bi azu wapi ona na zemize mango suka na nzela e mona na te okuta oyo pe lo kwa sikiza te fali ya mobile lo kwa mibile no sa ko bi mana basi mais oya mona ntuka zana ba preuve mwana bota mana mokili avanda na ndako mama ya jibe ya fali papa ba mona na fio te ba yeba ni kanga na nenga lobi na téléphone ba mona esika morte bref ezate peut-être le temps aux autres te kanga mutu ofana mutu kana téléphone c'est différent avec JB pena dosso yo JB butu na moi na dosso vraiment to longola JB na makambo po JB mwana zabotama aboko makana esika moto mona na mwana to mona ke de pena ya na Brian comme nani wa musicien ya musicien wana za musicien to mona kina ya musicien ba otambola ba oseka makeza c'est que na ko ça pas zoenga na 17 ans l'état ko ndima po mwana botami ya fala ko c'est la falini akose la falini abenga na téléphone akuba kangi mutu luvunu tilobi kata tozuka po ya bien tika ne biso. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, makambo yo na bato ba na ba concert na bango na bato yo bazozela ba album na bango ezoya ba bimiseli bango affiche ba bosani makam na bango tellement que makamba fali soke bimeza la elengi mingi bato ba bosani ke ba ozela album na ba misusu bazana concert il faut baza la concentrer na makam na bango va les kambo autant ebimi biso yo surtout to moni ni neze ko se passer to yo kipe ba audio pour moi na mwasi oyo combien de versions oyo a changé. Combien maloba oh ya changé maloba belé asana liloba moko te bakutana te bamonana te elobi na ngata manglo ata soki pe azalaki likangu na ye et après fallait aza mise sali liboso bakindumba oyo ba musicien mususu Congo basalaka wana na yebite ba artiste pas signé surtout ya Congo de bazana ba bima ba yo kasi bazana bazaka lwa na face na mawandako bazana lo mama kangu na bangwana te na ba misuso bazo ya matana ba panel bazo loba belé na ba misuso chancelier kutaza za fidélité belani x kutaza na basi mi balé pe libanda mais mère ana palais vraiment liko donc songi na biso ka zaka exemple ozomona et likambo o ceux qui sujet bimi batu bozo linga bo pesa image moko boyeke o artiste na biso etant papa va na bike awa va rezalaka monto tanga lobi likambo na ye il faut la biso ba preuve ya lobi ke tango makambo ya papa chéri yaka ngana bike tango makambo papa chéri yaka tango ningana ka makambo oyo na ya TikTok kukutu nani yete lobande ke tango ngona tuka utai ko bima awawa siko ya la kisabiso parti nini o ba wayo ba sela ki jibe piana émission bazo lapider ou soit ba live bazo lapider kota makama ba artiste mususu te biso to suka kana musique to ko cha opinion poto za batu poto bankite mais li ko ba teke to bambie na si ko pesa pe exemple ya moto yo zo lingo pesa na eza faux exemple po elobi na ngata maglo mwana za bakoko c'est la nyonso to yaka na réseaux sociaux na komba fali wapi preuve ya mwana l'histoire ya okoko yaka awawa soit disant ba Gmail to suka na wapi
Bino boko comprendre te que muto bolinga bo lapider muto bozolinga bo combattre ye na musique ne ke simba te boko tikate. Po mikolo misusu mikolo koya so bo continuer c'est que ba bibeme la mais. Ba mitu abatamine le bando la. Po boyo kana bino te ke muto bozo simba za muto ba simba rate. Bozo salaka ba complot na bino likolo nango esuka kaka na nzela. Bozo yoka kaka soni. Bozo bosali histoire na bino eza monter bo créer ba histoire na bino ba complot na bino salité solo, bo futi ba koninzala na bino oyo bo kende ko associer bango bo futa bango ba sale boulot bo ba ya ko baby sa image ya moto. Bino bo saka na réputation moto bo bikaka pona Congo wana fali ndem tatika bino. Pona ba pays mususu écoutez bino cher. David Obayala nani blogueur mo ayaka atusha mwana kaka ya pamba. Bika bakangaye. Peut-être bino boye ba makambele ka ba pays mususu te. Bakangaye. Kana Congo ndem tatika bino ba lesa ali na moto ko ya olobi ba bêtise na yo okosa na nengo lingi fali pa loka akipaka na yete donc osaka na ba lesa ali wana. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Arbitre, histoire ya Fali, na Jibe, nenge mokote. Jibe bimana mwana tuka, oui, mwana pe aza. La kisanga mineur nini, oyoyo abanda ko travailler et pas ya Fali. Ba bimana epe ba bota. Aza te pa otika la ozalate. Et alors bon arrêter. Vous m'attendez à émotion, vous linga bocha ni tuko bocha ba kosa yake ba kambu. Ni makamdenge bandaki tozolo baba n'importe quoi. Ozolo baba nazalaki wana non kokata ngaitana vaga zo kata ngata nanga. Kokata ngata arbitre zela sisa yo za parole arbitre zela tok assisa to kabula parole zela sisa arbitre oza penata na yo oza penata ya oza tata kyote ya banazalaki wana banda ne bande na yoka kyoti tina ninge magro to tomboka nazalaki wana oui noka kinye soto olobaki ke ba warrior ba yaki pe olobaki tiko kosa olobaki yango. Il faut la sanga va, il faut la qui sanga va, oui, je suis warrior. Papa, arbitre, c'est le rejoint la parole, arbitre, s'il vous plaît. Va, on a singé var, il faut la qui sanga place ni ba warrior, ba celle qui jibe piana live, ba zone le bla makama mwana tuka o eza vérité. O mwana za. Il faut la qui sanga ngo. Ala qui sanga ngo. Pour mataka teke na balo yenge soki bozana ba en na bino na artiste moko boye bozana ba kandela bozo na live moko na na salaka na epsaka bino bozo zonga kaka sur le terrain ba jibira bozo zonga kaka sur le terrain bolinga te bo baby c'est la vie na bino makambu ebele bato ba oyana nostalgie jibe azana besoin ta badate ebele na liro boke na makambu na bino bo tia makilele bele bo perdre batou. Bon père des bateaux. Et à un moment, il faut arrêter. Vous allez concentrer dans le concert Nabino. Pour battre belé au bayan, un jour à libosser, ça pour la nostalgie. Mais deuxième fois, on tchadati, troisième fois, on tchadati, et ça n'en déni. Bon, tout n'a pas sangwa bateau, batia badate belé. Vous allez concentrer dans ma caméra, vous allez concentrer dans pour jiba za la rando na mutute, mais bino mo ba fanatique, bozo ke ne ko somba rando ya ko somba. Naba misusu ba fiche le bango bimi kuna na place à la concentrer ba vandeli ba bossa ni kutuke bazana titre o ba cheli bangwana ba sala analyse ba titre na bango ba bossa ni yango banda ba vandela ki live fali banda tongo ti butu pourquoi monde fala sakana na bino na DC ça bino ni tos sakana na bango o sakana na bino kitoko tandenge apesi bino ka bo enjoy actualité na bino ka journée moko jour elandi limusi yango Buri yeke, bosani, bokomo lobe la fali. Yende mutakonza abino, pe botosa. Arbitre, toujours gayo. Oui, va tout au piano conclure, on entend un match à moi là. Bon, s'il te plaît, s'il vous plaît. Ah, ça la calme, Orolobana. S'il vous plaît. Au moins des aboués, var aux awana, aux avars. Nathan, on a yakiawa.
nayaki na polémique te nayaki na conseil mais na comprendre que incompréhension dans ma casse donc c'est même pas la peine et si incompréhension eza kuti sika basara débattre nayaki na idée ya conseil au monde soko lobi kaka ke ba warrior c'est-à-dire peu importe warrior et kokoya na litoyi na ye azo biso ba warrior ango ya wapi on a l'impression comme si chaque warrior a représenté les autres warriors c'est-à-dire que son est lobby que nazaki na Paris ou bien nazaki na Londres ba warrior ba betaki nga warrior azoyo kayo ko ba te to betaki yo te oza lokuta oh donc aso ba warrior ba betaki nga na Londres yo faut à le courant ou bien ezala que yo pour participer qui non et puis faire na loba qui bien ezaki na TikTok ezaki na Twitter pe ba na panel kuna ba benga ngo space ozomona ndeka ezaka ba panel tout ça kuna na Twitter ba benga ngo ba space na loba ki bien na biaki tango événement o ebimaki na Twitter ba warrior ba yaki boy jibe fakangama na nga na lobi bien na yebisa bango na lobi bandeko na nga bomema likambo likolo te parce que jibaza artiste eza likambo ekweleli ba makambo ekokwelela n'importe quel artiste ezala fali ezala fere ezala were ezala kofi héritier peu importe basi bakoma koloba que basala inga boye bazongisa inga boye kokwela n'importe quel artiste ya mo ntango na mataki awa na yaki kutu na idée ya solidarité omoni na yaki kuna idée ya solidarité na bino likambo ekweli fali to memango likolo te parce que na pesa ba warrior conseil na pesa ba onke likambo ekokwela n'importe quel artiste bako c'est l'artiste no likambo au monde peut et déstabiliser alors que likambo ngeza nango faux peu importe ozomona ndesiko Gloria abotaki incompréhension mbala moko amati na batour te ezandenga moko te jiba botisa na mataki na ozomona mbala moko Gloria Gloria akotisi incompréhension na mataki na zaki comprenaki même pas sans démarche papa na ngai ozote ezalo komite na zolobano processus na yaki nango mbala moko Gloria arbitre côté wana azalaki te côté wana obeti libanda donc azalaki eza Gloria à répondre pardon ndonga arbitre oui na koto lobi azalaki te côté wana azalaki asona lobi azalaki te excusez-moi peut-être na lobi mabe na lobi boyi azalaki s'il vous plaît arbitre pardon ouais on a fongoli live parmi bato boso banda ba matin na live ezalaki Gloria oui bien sûr azalaki d'abord ye moko nanu liboso to aki 3 personnes moda zawana nan ndeko moko bazali na musala voilà kitaki Maglo lobi après kitaki après ko zonga lisusu OK d'accord depuis na manela makamuto eleki azalaki wana azalana pe azalaki wana d'accord OK pona chuter yango na lobi boy ngai tango nazali koloba na lobaki juste que makamba fali to mema yango likolo te parce que ça arrive et quoi révéler n'importe qui et puis souvent za balokuta pour na déstabiliser artiste démarche nangeza akinde bongo ozomona mais ce que on a pris exemple que et puis na loba na kutu na Twitter te na loba na TikTok te na loba ke zaki na Twitter événement lisolo nga na beti pour na opéra pe mingi na Twitter ozomona donc yango siko Gloria mbala moko a bandi ote ezandenge moko te hors démarche ezali nango bongo te d'accord voilà maintenant incompréhension ekota nango te eza nango guerre te que artiste ani aza correct nani aza boye en tout cas esprit na elaki eza o wana te en tout cas esprit na elaki eza o wana te voilà son incompréhension ekotaki naza désolé mais moi je soutiens l'artiste oyo aza accusé à l'occurrence Fali et puis ceux qui lobby ba accusé ba héritier nyonso ba scandale bima awa tout soutenant ba scandale musupe ko ya ba artiste bazebele ba artiste musupe ba oso ba problème parce que betisa ki muntu fimbo artiste akoso n'importe quel problème mais toye ba ko soutenir bango na tango passe toza ba adversaire na tango bisengo mais na tango passe soit au vaina onye soit au apporter soutien je suis contre bateau ba ka ko enfoncer et surtout les Cambouans on a pas preuve voilà
elo na ngana lobaka yango wana. So merci penate pour résister za wana mwana za. Nzambe. Xisiato randera mwasa Mathias pembeni ya mode nani kutu. Olingi magelela mwana bima basane paska. Rake, je pense. Akiti na ki Xis toujours. Bon, Naobi au même temps sur la oyo, tu as besoin au moins il fallait tu vois fallait tu as besoin de soutien à mututé parce que quoi fallait ça il aura salité. Tu as besoin tout seigneur artiste tu as besoin de soutien à mututé. Pourtant on sait les autres chans on a pas page na autres chans ils a soutien tu as besoin de soutien à mututé pour fallait azan les kamba salité. Fallait na la fille à question batikala ko mona na te. Fallait na la fille à question batikala ko kuta na te. Pe bobo sanate na fallait tout ça na fallait wana va fallait azala na histoire fallait abattre azala des personnes. Et ça niki mama ba anae nanana depuis fallait banda carré to kaka deux personnes non to kata ke fallait abomi ba nanana azu moi si mususu député mo beto ministre mo ke ba nanana to kate fallait ça la nanana donc bino bozolo ko ba soutien bolo ko no bo repesa ba soutien ya ba artiste na bino ba zape na ba simo ba fidèle fallait ça nanana ozo comprendre bolo ko no ba solution ba star na bino bon ma fidèle to ko matake o moi c'est akomi moi c'est honorable akomi moi c'est ministre moi ça starté moi ça star azala moi c'est mutu moko donc na mama kamo to za posa ba soutien na binote donc ko comparer que autant makamana na bimaki ou même makamana so bola tsara fali écoute ra fali azala ba buzo ba la binyona te ozo comprendre il faut respect ezala na makambo fali azamu bali ya nana ketchup. La fille a question de poids bandit. Tout le monde a ta photo na yena fali ezate. Donc nana aza mwasi ya fali. Bino pe boluka basi na bino baza fidèle na bino nana za la fidèle. Nana abotaka fali abotana de basi na carrière na yi. Toza na posa soutien na bino te bozo soutien na bino na bolamba bolia. La biso to posa ne bo ba sa eni ko ba eno boza nango. Au moins temps ba exception ba eno. Ezata bo que préparer ba concert ba album na bino boze là. Vous comprenez? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Boye la biso ba bêtise c'est to vanda boye. Oh, nani mwana ntuka biso so to yebi ke mwana ntuka bota na artiste. Mais fallait atkala ko bota na miss na danser ta mode. To za danser mo bota longala et pas fallait le ba ke ngala za ra fo fallait asimangata na lipeka zate. Azate. Donc so boye la biso ba débat to za ba débat no so to beta bino awawa. Na mama couple no so to beta ah. Mutu moko to tema couple fallait bo finga couple fallait tongo midi pourquoi? Mais quand fallait ça rana nana na yewana. Mais bino basi na bino bakima bino bakoma basi ba politicien. Ton nephew azo bimaza fondation ne momo na bino pe basi na basa artiste na bino bakoma ba fondation ya mbaye na bango o bakeno zo mona politique. Xama na mabe makasi. Anglo tika ya loba po biso to lobela makamba sujet ya ekokota makamba vie privée to ko toucher pe bango place soaka. Donc makambo biso lo tozo zila awa ouais la fille question madame ndi tozo boitwa na posa mutakala. Yela biso mutakala on to mona pe mutakala bota o nana de pa banda bota na bana moko biso so to mona ngona. Po nana de pa banda bota na bana moko. Parce que bino ba mutakala na bino ba ministre ba kima ba kana luka ba honorable ba kana ba sénateur ba député ba mutakala no tina ba diamatifier ba so mutakala na bino. X lingala za pasi baloba X oyebolo balingala ti baloba bwe. To mona mutakalo ebotisa nana kaka bana wana mwana moko te bana. La vérité o babota bana wana. Lingala pardon maglo. Ya lingala. Lingala. Ozo comprendre. Oyo ke ba biloko o soza ki ba ministère mususu. Mais ba timiso ba kanga bango to mona ko tu kamuka et toucha ko des enfants de la République abimana na robe de nuit na 5h. Je vais porter plainte. Dans mon nom, on a bimana fali. Omoni yo amaloba mabe. Non, tout le monde n'a bima makambo te. Botike la biso, moi c'est na biso nda bimi boy madame. Biso tozo encourager. Yela biso mutakala na to mona, pardon. Yela biso mutakala. Pas tout le monde m'a bima na 5h du matin na robe de nuit, on va leur filmer. Je vais porter la plainte. Est-ce que moi j'ai fait ceci cela? Tout le monde a biso nyonso. Donc boy la biso va jamais likola c'était botike la biso. La donne la biso abimé la donne yela biso mutakala s'il vous plaît. Toi la poste la vidéo wana. Comment la donne? Ah ça la donne. Tu penses comment ça mouki? BAC d'Australie.
bien si Australie bimana ba diamond bimana batu nyonso ba diamond moi ça diamond pe abimana batu nyonso bazana ba kombo no moni wana ndaza bu pe bato ba utaka en Australie mutu abeti mike nyema likama mwa mwasi mutu abengana abengana bagolo mwana mwasi bana basi na ebite so basombi kisi nini mikolo nzambi mutu ateka Yesu mwana mwasi bana basi mutu ateka Samson mwana mwasi mutu abomisa lumumba mwana mwasi tuko toza pe mwana mwasi ile biso mutakala ya fali mutu akomisa veve amemela bato basaki bana basi bakomisa veve mukala ebite so ba basi basimbi wapi na suki wana merci Le bête bleu moi ma belle. Sentir hein. Qui ça malo. Mabe makasi. Oh mabe. Muda coquette. La stepeni toma mabe mutumba mwa kebeta bali la mwana olike. Maglo chitimba la face solo kolili yantina mutema. Elvis, pour ton information, attends, na yena parler na compte hôtel, na compte sous-marin, na yeba nyo sauter les canards. Makambo za mabele. Tolo ba ebi kenda mataki wana gloria so tika ki alinga ba n'importe quoi for webi. Ya na yeba ki déjà tu na nouva te nouvare. Na yeba ki déjà na yoko zo makambo oyo. Na leo la bina za makasa so na makasi. Na oka de show betenga d'abord mo bele to za journée samedi na yeba ka McDonald bi samedi boya. O mo ngana ndoze match solo ba mo ta kimi. Nangana ye mo ba makam oyo na ye mo ngoko supporter te. Te me maglo pa kende na e bien parce que notanga continuer no ba bêtise na banda lo ba wana. Kasi lo pesa le peke na kota popo na ba bêtise ba banda lo ba wana. Aso ba zel mo ko ndire. C'est que wana na sana. C'est que wana katakata na komi na morgue na lali pungi. Na ko fungola muno hotel na ko sukola muno na morgue batenga ba koto na zolo na munoko. Kana na pema na nzamba la musinga na tongo bo. Yo mto komena se gloria ndozo makaba mission sérieux zo vino au sérieux pour ton information na zo mukana na poto na ya poto grâce à garçon oboko seré makambo nzamba le 4 travers ye na koma poto na komi na Grèce atie lo boko azali na bato ba komana c'est ça na longue Grèce na ye poto na zo reje ya pour ça que fallait à camarade Macron solo na zo reje na benga ye atindele ba preuve no sa reje na zo mukanda soki pa bengaka Macron na yebite yaya soki pe bengaka Macron na téléphone na bi yaya na zui reje yaya on frappe sika reje tinda ba preuve na tinda ba preuve soki pe bengaka Macron je sais pas yaya sakala la chevalier na benga na tinda ba preuve yana zwa mukanda nalobi Maglo zela na kinoza blo na walata moto zela Maglo nalobi eza la sele mutakota nana ni pardon songi obelela bela Maglo bele wende loka to yoka Veve morning za calme pour aba la ba finga ate na beng so côté na biso kuna ora pe na moto den sa penga na yana nalobi Maglo na epselo mo mutakota ka fergani na Saint-Denis à la yo. C'est tant on se croit côté yo ça la quitter. Tu as gagné ko kanga kasi bagamba me mafefe na mafefe kuna na ngamba me mafefe beta bat na Saint-Denis. Comment ngana na zakte fefa Saint-Denis boko lire l'air. Mais bino pe ba ndeko na beso akoma. Boko lire l'air. Ko ba nok boko tata gym. Balingi Jimmy abosene kolata again bo comprendre boza bino wa maloba mabe akomi na zemi abosene kolata again teva abosene kolata again alata na again ba moni video wala ngala kanisi lokola atkonge kinga muta pe fimo ka zemi azo pekisa sko bitumba te lokwa ne mati ngaka kanisa bon libu mondire mo sa oto bota boy ngala vya za zemi ana zema 6 mois pona mona libu mwana en plus na bien kata au moins za la bo sozo bima na tongo eza mwamba moi si il faut préparer na so lati singla bien lati box bien vraiment oyebi ekutani la oti tande ko neli bumesitali kale se komi odiembela neti bima na mutu faganya motema mabe oyebi ninga no cholo boko ne selitile ama mobali ningisa makofi
Oh, comment kuninga na mono mubamba zo ya tiope na contre nini mutuka o chape boy on dirait oyebelo ko salate. Oh, mibala boy so mo sake kunda donc o mobala soni o tika pela ma beteli o mwasi penza mibala boy. Bino momona ka makasi za na caméra. Face à face bébé ba chamu na ba été. Kono ba obunda ti. Je te dis, ebele mona ba ganga. On dirait la scène de Nick chroniqueur à caméra. On dirait la scène de Nick chroniqueur à makasi ezala kaya popole. Po ya popole mkosa linga beta mutu na scène de ninga na simbelere montre na yebisa yo. Oh. Eh ya popole. N'est-ce qu'on a monnaie popole koma mulai. Mupasola alinga koma mulai ngam na simbelere montre na peta la pena peta yo kende ko kanga na yolo to sona ko na popo yo kende ko manke ya na ngai kata na bundela ya popo le popo la longo la montre na tele mingabi ya potala ya popo la koma mulai ngapele kini kana sima ya popo kende ko manke ya na ngai le to ko tsilana ngala popo pour la longo li montre le ya simba ngabe popo sana simba lo montre koko make ya na ngati ngana te mena mona popo lifika koma mulai ya popo la ngumba chemise ngabi awa basakata ba telemi ya apaka ya popo tu batikali ba beta tabino kaka ba ya komena samena sabino na ba Saint-Denis mige komef ba beti mige na Saint-Denis Cyprien bete ba ba beta ko pape dia beti Cyprien beti bongo la makaya le voyez pas à makasi. En plus, bah, au bêta à domicile. Place au salaire, mon salaire. Tolanda David Mumbele mbanga banda mbanga ko sikuna falati ba no yiba biso tolanda mbanga na yeba lisolango deuxième jour var c'est que l'équipe dans ba deux jours deuxième jour na louer na taxi siko ya ibete taxi na ngapa ya pa benga taxi ngapa na bengi taxi na bimaka boy Mumbele nga matana taxi siko zaki taxi na ya ngano yete siko pasteur Denis prophète Denis sa mais c'est Mumbele na so siko na beto Mumbele ko mikanza mbela o likamnga bitanga fwa na beto siko oyo ka prophète Denis Gloria yo mwasande ninga bitaka fwa Mumbele kotso makofi ta Mumbele te yora batu Mumbele Gloria mo ndelo sa do bakasi tinga bitaka fwa prophète Gloria ngana so ba Mumbele kota na taxi kina nga so moni mbasi maso fungoli munono tangi kombolanga na koto na plateau le mala bilo meminoko mais Gloria ngalo binazala desi Gloria maglo ngalo binazala desi fala vraiment fego anika e penza ba bombata na obia tatoli penza ele ne yete ya kata yo moneka wana emso bibi bato fego azakina bompo e bangeli noko ndo banga wana yo mona bato fego azakina ba bato ataka mbataka ya pamba kaka sikoyo moni Saint-Denis chevalier ena defo mo Saint-Denis balingana te moni Saint-Denis balingana te ba filma mig ba filma muto ba ko betel boso ba to filma bakali ka ba ta Saint-Denis ne ba filma ba pibia ti fe gobi mona bureau ko tana ba ka ba pe ka même ba ba filmer ka mig balingana te bazara ba jaloux entre mana ba kana ba je le ka mo mingi bata filmer za fe gote eza bata fe gote za bango moko bata Saint-Denis mutu ba filmer maglo fobo bisa debanza vie musabo sala ko fobo kina ta ba sa sport yo na mona ko kina sa sport libumu wana mwa mbala roza bonte boti ko ke sala sport des za makasi faut ça le sport mais faut ça self défense vede banza boni na mona chono benga ngabi vede banza benga nga benga yamba passe na passe benga na passe on a benga déjà alors na passe mais ne na so banga na invité te frère za maboka bana ne pangele gamba monde ni bino ya manika na passe ne pangele gamba yo benga nga ba era bandoki te vara benga te boko vara ko nsa mabende te vara ko nsa ngapana vede banza te to ti musika nsa na kata te vede banza yo ka vara benga nga ba iner te vie oh longa idée na vie vara benga nga ba iner ba 23h mo bana balali kola na no vara te katakata vara amukete la tindika taka o selo za ni bale vie o bengi ni pour katakata
Oui. Bozela la pesa message nanga pa Seleyo. Seleyo libanki mutu Maglo, pardon. Seleyo mobilo kwa ngulu. Maglo, pardon. Il y a pétrole. Maglo. Kingongolo. Il y a Serge. Bimana Maglo. Toki. Bakanga mwana ko pumbona nzete na ndaka ba flam kapaya. Bakanga yo ndoko ko pumbona ndaka ba flam kapaya. Lucas Soiso kendo sala sport. Libumu wana komi lokwa ndikila pene komi mukie. Ezongi na kati. Aomi libumu ne pene so na kati kendo ko libumu ekwe yo kuzana zemi yo kuzana comme à terme Lucas Soiso tika via fali fala sunga na vie première fois fala peso succès nzembo libosa vino sa système longo sa la carrière na tango wera kangyo passeport ozolela maman lui vitel la ngali kambo yo maman lui vokangeli yo zengra okanda kwa kofi kuno le mabundu kuno liana biloko sinza na mbaka ponda limbondo kuno na mwamisa potonga kofi otonga wera kuna kofa futelo bio kende poto nzela brasa mo wangana merveille Alieni Maglo. Ponda libondo nde. Alia ponda libondo. Azonga butia usi awangana. Alia ponda libondo ko. Maglo. Totika dialogue comme ça biso to continuer na biso après. Dana tata glogo ke somo bena na comprendre loko moka lobite. Obi azana sonto ko aliba to be makone biza wa liba. Isso solution pas. Nyonso ni bale. Papa Dadio mtobi na ofinga selo afinga nga pe dernièrement. So telete selo afinga nga dernièrement na finge na finge na finge ngai. Nango na zongi sango lelo. Selo afinga kinga na émission mo sala dernièrement. Nani songi na biso chevala bisenga ya ngombe nga na zongi na kanda makamba pali. Maglo tika via silisa comme ça kita na biso to continuer. Biso to ya osasa e ma répondre mutakobi na se na oloba katakata nazo répondre mutakobi na se awa zo finga selo bozo seka selo afinga nga afinga kinga ya in des semaines bongo kosele makamba ni kanda na yena sema mamba fa bandaz wa kizemi tema mabe ya makamba fali ya vie privée ya bota mana ne kuna fala kota na vie privée fala yebi makambo neta kwa lumba tema mabe ba échec ba bon papa dado so papa dado makambu ya fali yesele wa kota onene sele tika dialo ba ya okita na yesu gloria okota makambu wana gloria finga vraiment azali bumne mo na migenye baboya you the boss no go no how you doing zambi bino pena bon na la baboya polimsanga tuka bande ko mibali bazala bon na bosala sport ya très important. I'm telling you. Sport, j'ai raté, faut ça, olé. Dembanza, pardon. Dembanza, nayebi pourquoi nazotikela yo tan oloba nayebi eloko nazolingana lakisa nanu nazotikela tan oloba nayebi pourquoi bandeko tu obo ba loba botanga ma musele akomaki pona bandeko bozo o bozalaki te o bomonaki te botanga siko ba makamba boye basabola ete donc merci Dembanza oloba na yo azila na lobi boye na busa sport ya très important zaka pona kubunda te pona health pona santé apara pona santé quand on fait sport donc tu try to do kickboxing on fait boxe pour la self défense c'est très important parce que les tobima pour les activités sur ça sport football au bunda non et ça pour la self défense pour la pour se protéger parce que makambo yo toujours mona et ça peut être bien té toujours mona pour mutsuka yé pour pas tell la rappel soit tell you in sur le anglais if you are too soft they can see you how you look like exactly. They can see you how if you're too soft. They can say, this guy is soft. You can do anything. It's like that, yeah? Yeah. Yeah, so lemba of fait. So lemba. Yeah, I believe so. I'm not good with that as well, so I don't know why you want me to translate. I know, just that it's okay, they can listen. So, donc bon, il a beau ça, ils a conseil gratuit. Pour la touche à temps, pour ça, sport, ils a bien pour la humour, pour la self-défense, c'est très très important. Exactement. En tout cas, pour ça, donc c'est ça. Donc, là, qui s'en va, continuer au live.